Bana na Nzambe, bandimi na Yesu Kristo, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Ngai ndeko na bino na kombo ya Evangeliste Vasco. Nzambe atelemisi nga lisusu liboso na bino na pokwa ya lelo poto leka na kolobela na tina ya basakrifisi na suka ya mbula. Avana banda nalingi na sambela. Papa na pesi yo merci. Ezalaki mabongisi na biso te kasi mabongisi na yo. Upesi biso pema na butu ya lelo po ete toleka na kosakola sango malamu na yo na nzela na témoignage oyo. Bana na nyonso bakolanda yango bakangwama pe babika na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. L'émission moko tosalaki kombo ndeko yango Kiminga tuni motuna moko alobi frère Daniel, frère Vasco, na tuna motuna moko. Pourquoi soki moto azakati na masumu bandoki bakoka kolia yete monde ténèbre esimbaka ete okomona mutu wana musu asalaka kopi moko atekaka azobima azozwa mbongo azokanga bar azopanza masanga. Okomona mutu wana asalaka na société moko ayibaka bambongo na société wana azopanza masanga azovivre malamu. Merci ndeko motuna no ezali malamu. Avant to bande mission na lingi na répondre na motuna ya ndeko oyo. Diable ayebisaki biso boye. Alobi na pesi bino mission. Bokende kobebisa pe koboma. Batu oyo baza na vie ya repentance, baza na vie ya prière, basalelaka Nzambe. Bokende boluka bango, bobebisa bavi na bango pe boboma bango. Bonyokola bango. Batu o baza na crainte ya Nzambe, bonyokola bango. Multiplier bitumba kati na bango. Poete soki bamoni bitumbeleki bako cede, bako tika ko prier. Soki bamoni bitumbeleki bako cede, soki bamoni bapase leki bako cede bako tika bako prier. Meba oyo baza kati na masumu bomeka kosimba bango te po bazali ya ngai. Bazali bantabananga baza na singa. Nyonso na kolinga kozwa bango na kozwa bango. Ndeko na lingi na ebisa yo malgré masumu na yo, malgré masumu wa batu wana bazo sala bandoki bazo simba bango te po ete eza na ordre moko diable apesa mutu oyo eza na masumu bako simba ete azali ntaba na ye na singa nyonso akozala na posa ya kozwa mutu wana kozwa. Yango moni batu na masumu mingi bakufa ba mort subite. Batu na masumu mingi bakufa baliwa ba accident. Batu na masumu mingi babelaka ba maladi moko compliqué. Okoyoka maladi ezomona na te ti akufi. C'est parce que mutu oyo azakati na masumu azali ntaba na singa ya diable. Yango moni na mokanda na 1 Jean chapitre 3 verset 8. Bible lobi moto oyo asali masumu azali mwana ya Satana.
po ete Satana asalaki masumu wuta ebandeli ya mokili. Kasi Yesu Kristo ayaki pona ko détruire ba œuvre ya diable. Yesu a détruit ba œuvre ya diable epai ya banani. Yesu a détruit ba œuvre ya diable epai na bato oyo bandimeli ye. Donc soko ndimeli Yesu Kristo, il faut a détruire ba œuvre nyonso ya diable na kati ya bomoi na yo. Nalingi siko na expliquer mo Kristo moko. Oyebi pourquoi tango zo sambela, tango zo banga nzambe, tango zo salela nzambe, bitumbe kotika yote ko multiplier na bomoi na yo. Oyebi pourquoi? C'est parce que monde à ténèbres ezo banga yo. Moyibi akotaka koyiba na ndaku oyo eza vide te. Bien aimé, topesa exemple bandaku esila te. Batonga ndaku, babeti pe déjà tol, batadal, mais ça inachevé sila te. Muyibi ozo tambola na butu pona koyiba. Est-ce que akotaka na ndaku wana okende koyiba nini? Eloko oke koyiba kuneza te. Ba société oyo ekangama kala. Musu ba sera ba pillage ya mobutu. Bambiyibi bakenda kokota kuna koyiba. Bokende koyiba nini? Eloko oyibe eza te. Mendaku oyo eza na biloko na kati. Ata batu balali na kati. Bien aimé yeba ke miyibi ba kaka kokota po basala nini? Bayiba. Nango nalingi koyebisa yo mo Kristo moko. Bitumbo ozomona na bomoi na yo. Diable azoluka akota na libota na yo. Diable azoluka akota na vie na yo. Pourquoi? C'est parce que azako banga yo. Diable azana père na yo. Bandokia famille bazana père na yo. Bandokia quartier bazana père na yo. Poete mabondeli na yo oyo salaka. Yango nde kenda ko bebisa misala bandokia libota na yo. Mabondeli na yo oyo salaka. Yango nde bebisa misala bandokia quartier na yo. Or ke bandokia libota bazali banteni ya Lucifer. Na chaque libota Lucifer ataka anteni na ye po aleka na kokonza libota wana. Na karti ya quartier nyonso Lucifer ataka anteni na ye po aleka na kokonza quartier wana. Banteni wana baza banani? Baza bandoki. Baza bandoki ya mabota. Azandoki ya voisin moko bovanda ne immeuble moko. Yenda zali anteni ya diable ateye kati na yo. Yenda zali anteni ya diable oyo ateye bisika ovandi po aleka na ko contrôler vie na yo, po aleka na ko bebisa vie na yo. Tango zali na masumu a partir anteni wana nda kopesa yo caché ya 666 nde okomi ntaba ya diable. Yango zomona batu na masumu bazokufa meme na bakwita masanga. Amelaki mingi alali ya kufi diable azwe na nzelaka keloko ya mvutelaki ye. Batu na masumu bazokufa na baliwa bambasu. Mwana na nzambe oandimeli Yesu Kristo akoki kokufa liwa mbasu te. Mbasu ekosimba yo te. Poete ozali rachete na makila na Yesu Kristo. Osombami na makila na Yesu Kristo. Mo Kristo nyoso oya ndimaka Yesu Kristo na bomoi na ye. Atambolaka na kobanga nzambe. Asalaka makambo nzambe alingaka. Yesu Kristo apesaka ye identité ya kokoma mwana na nzambe. Ndenga lobi na Jean chapitre 1 verset 12. Ba oyo bandimeli ye apesi bango bokonzi ya kokoma mwana na nzambe. Tangu yo komi mwana na nzambe, bandoki baoluko bakozwa yo te, bakomona yo makila, ata bako multiplier bitumba liboso na yo.
me bakokoka yo te. Ndomoni mokristo azalaka vi na ye na bitumba. C'est parce que diable akoluka atia bakroka jambe partout. Pona koluka kokweyisa bondimi na yo. Potangu bitumba eza kolandana na vi na yo. Eloko nini diable azoluka bien aimé. Tangu bitumba ezolandana na vi na yo bien aimé, diable aza na mission moko oyo azoluka. Mission oyo azoluka eza nini mo Kristo? A faire fatiguer yo. Omona ke mabondeli na zobondela. Nzamba zoyo kango to azoyo kango te. Ba problème ezo paselenga. Nzamba zo mona ngo po azo mona ngo te. Papa moko te. Mwana na kosenga elipa. Apese libanga. To nyoka, to mbisi apesa nyoka. Soki bato mabe bakopesa bana bango biloko ya malamu. Nzambe na biso na likolo aza tata biso tozali bana. Akopesa biso koleka bato mabe. Nzamba tiki yo te bien aimé. Kangama na nzambe. Biso nde bato totikaka nzambe. Tosambeli lelo. Tosambeli lobi. Tomoni nanu tozwi e ya note. Tokomi fatigué. Diable alembisi biso. Kolemba te. Monde à ténèbres lembaka te. Monde à ténèbres lalaka te. Ata ba échoué. Baluka kaka na façon nyonso. Ya kokweyisa yo mo Kristo. Po bazwa porte bakota. Kofungola porte na masumu te. Kofungola porte na découragement te. Zalaka kana vi ya mabondeli. Kangama na nzambe. Ndeko. Muto akati na masumu wa mwana satana. Nyonso alukaka koboma bomaka. Yango diable atindaki biso boluka bato basambelaka ya solo. Bato babangaka nzambe, baza na crainte ya nzambe. Bato basalelaka nzambe, boluka bango, bobebisa bavi na bango, bokanga benkonomi na bango, boluka meme koboma bango. Yokana biso mo Kristo. Pendant 24 ans na kati ya monde ya ténèbres. Eloko aliboso diable asala kanavia moto intimidaka moto. Kobanga intimidation ya diable te. Eloko ya mibale diable abebisa kanavia moto pe akangaka eza ekonomi ya moto. Potango akangi ekonomi na yo. Okokoma bati, okokoma découragé. Diable attaque l'économie à moto. Mais soko za na vie de prière. Bozwi na yo osane la kanango misala nzambe. Bozwi na yo osutenaka bofele na baveve. Bozwi na yo osutenaka batu bakelela. Nzambe otikota obundela yo. Otikota kobundela yo. O nyonso luka misala no akomona ngota omona makila na Yesu Kristo. Tango zana masumu, kokansate ke batu na masumu badoki bakanga benkonomi na bango te bazana maboko ya diable mwendo kali ya zate po mutu so sai lisumu azali mwana Lucifer azade ya singa na ntaba Lucifer akopesa ordre baboma esoki ye moko alingi yango atindaki biso toboma ba Kristo tobebisa vie ya ba Kristo pendant 24 ans. Surtout na série oye komi to bande ko luke bele ya ba Kristo po batu bana masumu esi bakangama bandakala. Mais mon Kristo to kotindela yo distraction. Mon Kristo to kotindela yo envoûtement. Mon Kristo to kotinda batu ba pesa yo kanda. Po yo silika ofungola kaka porte. Na kwa ebisa mno émission ndenge to bomaki pasteur moko na Zambi na ndola na suki émission na kwa ebisa binongo diable akotindela yo kanda akotindela envoûtement akotindela yo ba camarade ya banteni ya bandoki balongola yo na nzela nzambe. Bien aimé, tango sambelaka chaque jour, yeba ke moto na nzambe pezo pelezo matalikolo na yo.
Mabondeli wana ozotia monde à ténèbres mal à l'aise. Mais soki mabondeli na yo ekiti, diable akomona mabondeli ezokita. Ala komo tinda bantene na ye, bon multiplier bitumba. Pour akoma décourager. Nazozonga namno na témoignage kaka ndenge tozali. Sikoyo nalingi na pesa bino basine. Oyo koyeba ke bandoki ténèbres balingi ba sacrifier yo. To balingi ba sacrifier mwana na yo. To balingi ba sacrifier mutu moko na libota na yo. Puisque yondo sambelaka. Parfois libota no mo muta sambelaka makasi lokola yo azate. Mais diable a ko utiliser ba méthode nyonso. Pona koluka ko sacrifier yo. To ko sacrifier na libota na yo. Ba sini nini okoyeba. Okomona mo Christ ozalaki na vie de prière ya makasi. Obandaki ko sambela makasi. Momoni okomi na ba fatigue moko. Okola mukana pongi boy. Ovandi na ona mbetu. Fatigue okoki kobondela te obimi pokei. Olingo lala falo bondela momoni fatigue moko ekoteli yo. Moye obondela ezate. Diable loko aliboso salaka makasi alongola mo Kristo moko vie ya prière kati na mutu na ye. Bakomi kotindela yo ba fatigue. Ozoko kalisusu kosambela te. Okomi kolala sans kosambela. Yeba ke yo moko. Tona bana na tona libota na yo. Balingi balongola mutu moko balia intaba ya bonani. Pour que les seuls loko o ezobangisa monde à ténèbres ezaka kamabondeli. Yango moni na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nzamba zolo banabiso prier sans cesse. Na Jérémie 33:3 nzamba zolo banabiso bobondela na kolemba tenga nzambe na komonisa bino basekele. Mabondeli yango nde mote bebisaka ba evre ya diable. Soko moni kati na yo zokoka kosambela te. Vie spirituelle na yo komi ya fatigue. Mo Kristo luka basali ya nzambe basambela pona yo. Yeba ke quelque chose monde à ténèbres ezako préparer pona kosala kumoko choquant na kati ya libota na yo. Sini mususu komona que monde à ténèbres te yo to bana na yo to bandeko na yo na liste ya koboma. Okomona diable akota yo na raisonnement. Okomi komona okomi kokanisa mingi na place ya kobondela. Makanisi na yo ekomata niveau. Okomi na ba rien penser moko. Est-ce que nga nazo sambela nzamba yo kakanga ko sambela ngo pe na sambeli mingi. Malamu na vanda ba oba sambela te ba na vie ya bien. Plutôt zo sambela vie zo changer te. Eza nzambe te. Eza diable koti na makanisi na yo. Pourquoi koti na makanisi na yo bien-aimé? Azo luka. Kufa moko. Ekota kati na libota na yo. Tona bomoi na yo. Okomona muto komi na niveau. Tango zo sambela obandi koyoka pema. Ozo koka kosambela te. Yeba ke quelque part. Soki yo te na libota noto na bana na yo.
monguna satana linga kota pona kozwa moko akomisa ye soso abonane lokola yo sambelaka mingi yango batie yo na makanisi okomeka kosambela bomoni otiki kosambela okomi kokanisa na makanisi na yo ba raisonnement bandi ba programme bandi ba programme ba projet moko bandi ba programme ya musala moko bandi ba programme ya mwasi moko fozalaka na ye e bandi yeba ke nzambe te kaka na tango prière nde diable fuli yo mopepe wana po prière no ezali efficace te eloko oyo ebebisaka misala ya diable po diable akoka kokota na libota na yo te eza kaka kobanga nzambe moto abangaka nzambe prière nyonso asalaka ebebisaka misala ténèbre ozomona moto azosambela azoyoka pema moto osambela ozokoka esu kosambela te okomi fatigué yeba ke quelque part eza na problème moko esala nini ezopase likolo na yo bien aimé na tango wana esengeli otelema na mabondeli sini mosusu okoyeba nini okomi kolota bato bakufa na kati ya libota na yo peut-être okufela papa peut-être okufela mama peut-être okufela yaya peut-être okufela mwana chaque butu yo komi kolota kaka koza na bango esika moko ozotambola na bango esika moko ozovanda na bango esika moko bien aimé eza basigne ya liwa déjà baklasse yo na liste ya bato bakokufa yango komi kolota ka bandoto bato bakufa esengelo telema na mabondeli soko wana bakabo bien aimé ko hésiter te benga tokosambela pona yo tokopeso ba directive Yesu Kristo akokita akobikisa yo muto komi kolota bato bakufa esengelo telema na mabondeli poete même Bible eloba na biso nzambe na biso zali nzamba bakufi te nzamba bomoi mais yo kokoma tout le temps kolota ka bandoto bato bakufa keba luka Yesu Kristo kota mabondeli soko bebisana kina nzambe na nzela masumu na kote moko luka bongisana nzambe na nzela repentance ndenge lobi na mokanda na Proverbe chapitre 28 verset 13 muto ya bombaka mabe na ye vi na ye tikalaka kobonga te me mutu oyo abimisaka mabe na ye na poasa ye nde azwaka mawa na nzambe ozolota bandoto bato bakufa ekomi très dangereux yebake liwo eza mutu moko azokufa telema na mabondeli bien aimé okomi kolota bandoto ya bacercueil chaque butu bien aimé telema brisé bacercueil wana telema na mabondeli sala prière à déclaration brisé yebake kufa ezali oyo nyonso atelemisaki cercueil pona yo pona libota na yo na pokwa ya lelo bacercueil wana ezotumbama na kombo na Yesu Kristo ye moko okota na propre cercueil na ye soki okomi komona bien aimé banyama bandeke lokola ba ibu bakomi koyela yo chaque butu bakomi kwa kolela na lupangu na yo même moi to butu eza message yeba keza na bandoki ya famille basanganaki na bandoki ya quartier ba préparer de ko sacrifier mutu moko na kati ya libota na yo ba préparer déjà ko sacrifier yo bien aimé telema na mabondeli kota ba jeûne de prière tale sikanini o ba komi ko contrôler yo na caméra bandoki tale sikanini ba komi ko contrôler yo na caméra ya ténèbres Lucas se repentir pour être caméra ya bandoki zakaka masumu
Kitalatala bandokezaka kamasumu. Santelite bandokezaka kamasumu. Po ténèbre et mona yo mo Christo anzela masumu. Soko se repentir. Monde ténèbre komona yo te. Et mona makila na Yesu Christo. Oye futeli yo nyongo. Oye sombi pe bomo ina yo. Na kombo na Yesu Christo. Muto pesa nga bona amen. Eko kisama bongo po na ye na kombo na Yesu Christo. Bien-aimé yoka. Bakoki kotindela yo korbo. Korbo azali nyama ya taki. Tokoya kopesa basini ya banyama. Oyo soki monde ténèbre lingi kotake muto pona ko sacrifier mutu. Okubanda komona ngo visa pe na bandoto na yo. Na témoignage koya to kopesa yango. Bien-aimé, monde ténèbre boki kotindela yo banteni ba pesa yo atakanda. Yo kana biso mu Kristo. Mukolo moko to ana réunion na kati ya monde à ténèbres. Ba monde à ténèbres za vaste, deuxième monde des alakate. Mutoko kazolo ba deuxième monde aza profane. Un sataniste nyoso azo cultiste. Aebike deuxième monde des alakate. Ba monde à ténèbres des vaste. Mais awa tozalaki na réunion na monde à pandeminium na Lucifer. Réunion ba sataniste nyo sona ba chef ya ba charlatan ba sorcière tout na kati réunion wana. Ezalaki na représentant na biso moko monde a pandeminium na kati mboka Zambie. Précisément vandaki na Ndola. Apesi rapport. Alobi eza na pasteur moko azo déranger biso mingi. Na kati ya ba réunion na biso, pasteur wana mabondeli na ye ezobebisa, ata botie mitambo. Prière na ye ezota biso mal à l'aise. Yango na yebisaki yo mo Kristo ne bandele mission oyo. Libondeli ya mo Kristo etaka monde à ténèbres mal à l'aise. Etaka Lucifer mal à l'aise. Ce qui te sont dans le monde à ténèbres, c'est parce que Lucifer azana banvoye na ye, ana banteni na ye. Na mabota na biso bazali. Na libota na yo, ce qui Lucifer a te antenne ya sorcière te, ya société. A côté antenne, ya occultiste pasteur. À côté antenne, il y a occultiste musicien. À côté antenne, il y a occultiste moko. À côté antenne, il y a catcher. À côté antenne, il y a joueur. À côté antenne, moko oyo kende ko simba bakisi. Po azwa succès. Na kata libota na yo. Po na nzela na ye. Lucifer akota tia maboko. Siko tangu yo zobondela, oza na vie de prière, ezo bebisa misala ya bandoki ya libota na yo wana, ya bokiltisa libota na yo wana, yeba ke Lucifer ye moko, akota yo ka, akobanda koluka kobundisa yo, pe kokweisa yo, ako multiplier bitumba kati na yo, mais mo Kristo kotika nzambe te, wana nyonso ezali intimidation ya diable. Azolinga a faire fatiguer yo. Azolinga a lembisa yo. Poa luka boma yo. Makambu on azo ebisa yo bien aimé. Eza masapote. Eza on ayo ke pa batute. Eza makambu onga na sala. Makambu onga na mona. Yango nzamba tindinga na fongola yo miso. Ndenga alobi na mokanda na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi na poni yo lokola lumière nanga kende kofungola bana nanga miso ba o bazana boumbu longola bango na boumbu ba o bazana prison bimisa bango na prison mutu ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungolaka mutu ayebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babungisaka soki diable utilisaki nga pendant 24 pona kobebisa bavia bato. Lelo Yesu Christo azo utiliser nga pona kobongisa ba via bato. Soki diable utilisaki nga pendant 24 ans pona kokanga ba via bato. Lelo Yesu Christo apesinga manda
pona kobongisa bavia bato o ekanga pona kofungola bavia bato ekangama na nguya na ngate me na nguya na nzambe ndapesinga manda na nzela liloba na ye mo Kristo fongola mato yoka landa témoignage oti na suka pe partager yango s'abonner po liker tangu bapesi biso rapport wana pasteur wana mabondeli nazo sala ezo bebisa misala bokiltiste ya ba sorcière misala banteni nyoso diable atana mboka wana réunion koti na kati ya monde ya ténèbres diable bandi koluka pasteur o azozwa te tomoni mbala moko diable aseki yango soko ozoleka na nzela omoni bato ebele bavandi mutu te liboso na yo yo simbi nzela olekani na nsima no baseki bato wana baza bandoki bayebi eloko kati no baseki po ete nganga soki azosala mystique azoresir te so omoni aseki yebaka moni porte okota tomoni Lucifer aseki ayebisi biso alobi omoni pasteur oyo aza na vie ya kobanga nzambe aza na vie ya prière asalelaka nzambe makasi me namoni porte oyo tozokota mwasi na ye abondelaka na ye me problème na ye azalaka zuwa contre basere ya église alors tokokotela kaka na nzela ya mwasi na ye po topesa pasteur okanda toboma ye bien-aimé landa témoignage opese partager yango eloko nini esali nayebi ke mama Thérèse Mbangani azolanda biso eloko nini esali pasteur oyo akendaki mabondeli na ngomba ndeka ba pasteur bakendaka tokolobela bino makambo bangomba tango ake mabondeli ne sobe kuna bien-aimé na zamba na monde à ténèbres toyebi ke pasteur wana ke mabondeli bien-aimé na lobaka mo Kristo oyo ndimeli Yesu Kristo yeba te vino eza na danger danger pour nini c'est parce que ozobunda na binemi oyo bayebi o meyo yebi bango te ndeza danger mais soko yebi kaka secret ya monguna na yo yeba ke makasi nesili yango moni na mokanda na Jean chapitre 8 verset 32 Bible lobi bokoyeba bosolo pe bosolo kokangola bino na nzela ya témoignage o ezokangola yo ezopesa yo kanda molimo mosanto poete otele makana mabondeli olongwa na fatigue kati na bomoi na yo po mabondeli yango nde bikisaka bien-aimé pasteur wakendaki 3 jours na zamba kobondela biso monde à ténèbres toyebi pasteur azongi na ndako na ye tokoti réunion na butu ya vendredi kokota samedi diable ayebisi nga lobi Vasco abande kobenga nga na komba Kisimbi o babatize nga na samai alobi Kisimbi zwa 12 000 démons na esprit protecteur na yo na doublir o basalaki na forme na yo bokende botake pasteur wana na nzela na ebisi bino ya mwasi na zalaka zuwa apesi biso mission nyonso ndenge tokosala bien-aimé to invoqué to baluki banyao to ekobima na cimetière ya mboka Zambi na Ndola na région nango ya Ndola na ville nango ya Ndola tangu tobimi na ba cimetière wana na chaque cimetière ezalaka na bureau bandoki falaki toleka na bureau wana tokende kopeye bisabango mission otoye nango puisque tokoti na zone ya bato mosusu tokoti na zone ya monde mosusu tolongwe na monde pandemium tokoti na monde samadogo esenge tokende kozwa autorisation tokoteli wana mais lokola doublir bapesa kinga zalaki orgueilleux aboyi tokende na bureau wana ba esprit ya kata cimetière balingi ba kotake biso
ngana telemi na ebisi bango non toye ko bundana binote toye pe ko menacer binote toye ko take pasteur oyo na pesi na kombo na ye abundi sing biso na bino tamula yango le toye tosilana na ye besprit mbala moko ya monde samadrugu wana ya cimetière balobi non fallait to accompagner bino d'oublier nanga boya obite na okende mission nga moko bien aimé d'oublier ngunzami d'oublier wana zalaki na forme nanga tant to ko na témoignage basalaki na forme nanga to ko yebisa bino d'oublier wana ngunzami abaluki na forme mwasi tango abaluki na forme mwasi abimina mini jipa mukuse awa alati bise ya sengle moko awa o etiki mutolo libanda abimina babuti suka na genou manzaka milai kabelo ti awa na makolo ana ba genou atie musapenguma moko ebimi tongume bimi ebaluki jeep akoti na kati ya jeep wana abandi okende biso totikali na sima to invoke na ba demo ya cimetière tombo wana tozaki likolo na ngwe komi kitalatala to komi kolanda makamnyo so na kitalatala pe koluka ko renforcer na mission wana tango akei bien aimé tala mukolo ya dimanche eza mukolo batu babikaka ebele bien aimé mukolo ya dimanche ya mukolo batu bapambwa maka mukolo ya dimanche ya mukolo ya prière yo vandaka dimanche na ndako sala querere luka kanzambe mukolo yenga eloko nini passé bien aimé tozolana na kitalatala na tongo ya dimanche doublir oya kiti na mutuka akeli boso porte à lupangu ya pasteur abandi ko beta porte ondere ba obeta ba marteau soko tali mutonga bimi na forme moi sitala moi sans automike abandi ko beta porte lokwa ba marteau servante moko ya moi ya mama pasteur azala ki wana bika banda ko ba pasteur ba ser o ba ka kusunga ba mama pasteur na misala bazanga kate mais ba ser a famille mais ba ser ya église moko aye ko fungola porte atuni ozo beta porte makasi boy pourquoi mbala moko aleki ya koti na lupango bimena zo tu nozo leka elateli ya boeza lupanda kwa pasteur bakota ka boete afiotoli alobitala oyo soki ngai nazala ndimaki libala oyo me mutu lokwa yo koza ta mwana musala na ngate bien aimé azolo bango a haute voix pour moi ça pasteur na kati ndako ayoka bien aimé moi ça pasteur zo c'est la pasteur déjeuner pour mela bakende d'église pasteur auti ko sukola zo lata moi ça pasteur ayoka telemi na fenêtre servante mtswaki na katanda kwa bimi ayeli boso na bima mama likambu nini boye lelo za mukola dimanche mabaku zonga na nosima abalata kaboete botuno na portolier au répondre atali a fiotolier lisusu alobi yo penani soki nga na lingaki na vanda na libalo me yo oza mutoke kozana lupango te bien aimé yango na kopesa ba signe ya sorcellerie soko lingi koyeba muto za na sorcellerie ezape langage ya bandoki ezalaka langage bimaka ya mabe ezalaka langage bimaka pona ko blesser baninga na kati ya cœur bapeso pasi po bazwa porte kokota kasi mo Kristo kozala distraité bien aimé. Mama pasteur esika zalaki na katanda abimi alobie bo bimisa libanda etala oyo oloba pe batinda babimisanga soki nga na sepela kina za na katanda ko meyo zate na ye koluka yote na ye koluka mobali nanga pesi mama pasteur kanda abandi ko bete bambata bandi ko tindika e bima obi ko simbanga te na ye kolukote na ye koluka mobali nanga tozalaki na ye 3 jours
na ndaku nanga ta lataki elamba boye azalaki na servette boye azalaki na ba sous-vêtement boye azalaki na ba sengle boye bien aimé mo Kristo zo bunda bitumba na binemi o bayebi o meyo yebi bango te kokota na distraction te longwa na distraction telema na mabondeli po ete envoûtement ya diable koka kolonga yo te eloko oyo moni ekweisaka yo 7 fois liboso na nzambe banda kobondela pona eloko wana makasi nzambe apesa yo makasi po ete défaut wana ezala porte d'entrée ya diable te mwana mwasi oyo ya doublure oyo balukaki mwasi pona koluka ko détruire vie ya pasteur abimisi eloko moko motuya devant mwasi ya pasteur e matisi mwasi ya pasteur mafuta epesi ye kanda lisuku leka abandi kobeta ye kuna zolobaka pona koprovoke bien aimé mission ya diable akotinda bato baprovoke yo mazoluka eloko moko kati na yo asala yango moni na mokanda na Jude chapitre 1 verset 9 tango Moïse akufi Lucifer aye na ba ange mosusu ya ténèbre po bazobemba Moïse bakende nango Mikael ya bimi abotoli bango corps siko po Mikael akoka kokende na corps wana te esengele Lucifer envoûté ye esengele Lucifer a distraire ye Lucifer abandi Bible lobi abandi ko finga Mikael abandi kolobela ye bêtise benjir grave po pesa Mikael kanda abungisa kembo na nzambe mais Mikael a répondaki te alobaki kaka yo likambo na yo nzamba kofuta yo azwi kora Moïse akenango bien aimé sika pasteur azalaki abimi abandi kopekisa mwasi na ye mwasi abalukeli obi yo tonga na lobaka likambo yo bimana ba sœur l'église ondimaka te ye yo a détaillé na ba sous-vêtement na yo onga na tselaki yo na God tango kendaki okosaki oke prière a détaillé na ba sengle yo lataki ne lamba yo lataki bozalaki na endaku moko ko wangala ni yo azoloba bien aimé ekoti guerre pasteur na mwasi na ye mwasi akomi kobwakela pasteur mabele pasteur azwi kanda akomi pe ko beta mwasi ba frère musuna ba sœur bakomi ko kabola bango bakomi ko fingana doublé rwana bimi akoti na jeep aka telemi na courbure ya nzela pasteur mwasi a matia tomboki ko finga babunda komi ko bebisa biloko ba frère musu bazangi bonzambe na kati ya lopango wana babi papa bimaka kakende na ba sœur pasteur na kanda wana azui ata tanya okende kosambela na kati ya chambre te bien aimé atokwesami na masumu na 12 juste oyokaki kanda okanisaki na makanisi olobaki mabe okanaki mabe bien aimé gumba mabolongo na yo na se se repentir na miso na nzambe senga mawa na nzambe nzamba longola masumu na yo alimbisa yo mais pasteur abima abosana na veste abosana na bible bien aimé akoti na mutuka bafungoli porte abimi toka ka okoma na courbure na bango aveni jeep wane baluka nguma ebeta jeep pasteur pat bien aimé mutuka pasteur ebaluka nesika o ezangomba te za plat mutu ke baluke sala accident pasteur akufa sur place to sacrifia pasteur wana to sacrifia pasteur wana to zui pasteur wana na nini na sima mwasi na nzela mwasi po mwasi azalaki zuwa to zui pasteur wana nzela nini po azangaki bososoli atiaki kanda akweyaki na masumu bien aimé loko ekaboli moto na nzambe ezaka kaka masumu eloko ezongisi bolingo na moto na nzambe ezaka kozala na vie ya repentance yango tokangama na nzambe na vie ya sanctification yo nano bongoli motema te se repentir po ete na suka mbula oyo ozala ntaba ya bandoki te
Yo oyo so bongola motemo se repata na miso nzambe. Continue kotambwa na vie ya sanctification liboso na nzambe. Po ete banguna na yo bamona yo te. Bamona makila na Yesu Kristo liboso na yo. Kokweya na distraction te. Eloko moko ta mokili pesa yo kanda. Ata problème ekomeli yo ndenge nini bien aimé. Secret za moko mabolongo na se. Tangu pasteur amone de moi sa tomboka komo bwa kile mabele. Falaka zonga kana ndako apangusi mabele. Akangi chambre abondeli na kata chambre. Ponzambe abebisa distraction nyonso. Envoûtement nyonso ekoti na kata lopango na ye. Mazanga kiboso soli. Bien aimé tolonga kabitumba kaka na mabondeli. Likambu nyonso ekomelo sengolo za na vie de prière. To sacrifier pasteur oyo. To koyebisa mno ne mission koya. Après ko sacrifier pasteur oyo, makambu nini to salaki na kati ya mboka Zambi. Nzamba pambola bino bien aimé bosili kolanda témoignage oyo. Nzamba se la bino bolamu esika bozali partout na monde entier. Ezala na Congo République. Nzamba lola batela bino pambola bino bien aimé. Bo s'abonner, bo liker, pe bo partager témoignage oyo. Na pesi mbote na ba Kristo nyonso o bandimelaka Yesu Kristo na kati ya bomoi na bango. Na pesi mbote na Abel, frère Abel Mulamba. Abel Mulamba. Bambote bele, papa Alain Matamba. Na pesi yo bambote bele. Papa nanga Avelino Thomas. Avelino Thomas. Na peso pe bambote bele. Bambote abandeko nyonso na o na tangi na o na tangi te na kati la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bobo sonate, tozana mission nzamba pesa biso na chaque suka ya mbula ya kolesa ba veuve, ya kolesa na bofele, tour auto ke de kotala pe bandeko na biso ba na kati ya passe na ba prison pona kopesa bango biloko kolia na suka mbula oyo. Pe koke na hôpital pona ko soutenir bandeko bazangi bakisi. Kosombela bango pe bakisi. Soki na nzela mbongo na yo, ndeko mopaka ngama na hôpital azanga ki mbongo ya kufuta po bima. Bafuteli ebimi, nzamba kotika yo te. Po nzamba oloba na Moïse, soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino. Nzamba pambola bino esika nyonso bozali, mama Bibi Ishingo Evangeliste National. Nzamba pambola yo. Soki Yesu Kristo azongi te, tokutene Monsieur Koya. Bye. Merci.